Vous êtes sur BioNews Télévision, la télévision autrement. Télévision. Eco News. Télévision. Merci, Tobondeli. Ndimugana peso merci na kusema papa. Sikubukuna bakosoma mtemugaya. Yona kotika papa yosawa mwabisa. Peso ngaba mtemugaya. Kotisho. Mumba bangona makano mtemugaya. Bangona mlimusa. Aitinda banshini bangozi ngaba mtemugaya. Mukote mabeko meko kusema mtemugaya. Ocho satara kama pausa na bango.
na papa biso na mama biso sika ya na ko pesa merci wezo lo kumde mura yo na tiki bango na maboko na ya wesunga bango protéger bango bomba bango na maklana ile mokota mabeko mena bango mzima on se tous atara kanga ba porte na bango yo na ko benga na ngawe tinda bani shule ba ko singa bango yo tinda moli musato ne boko kamba bango yo ile mokota mabeko mena bango mzima on tous atara kanga ba porte na bango yo na tiki beko tika bango na maboko yo na tiki beko zonga na bango na maboko na yawe tamba ko zonga bazo na kimia ikama mokota mabeko mena bango banzela na bango on tous atara kanga ba porte na bango tukani ko benga nango tubondel petoli amen. Mona bino to sepeli ko mona bino ezaki posa na biso penza ya makasi to ya to mona bino vraiment nzamba zwa lokumu na mokola lolo ndenga bongisi po to mona bino vraiment bozala bien tozali to yeko mona bino bino po mona biso boza bino moko te psika bozali toza ba mama toza ba papa to bando kanisa bino to bando sambela pona bino nzamba pesa bino makasi apesa mayele. Nga naza mama Gisèle nga nazali présidente ya association oyo na uti Belgique nazalaka na Belgique nasalaki programme banda kuna nalingaki naya na mona bino vraiment awa na orphelinat oyo ezalaki programme nanga banda na Belgique yango nzamba bongisi lelo toyena bandeko nyonso ya mapenda no kotala bino kokutana na bino na silisi. Bonjour, bonjour. Vous comprenez que maman Gisèle a moi Sony, hein? Vous mettez les soins pour ma bocasse. Voilà, le rôle de maman lobby. Le maman Gisèle lobby. Bissos toza. Ba papa labino. Ba nogo nabino. Ba toza ba papa leki nabino. Toza vraiment ba ya nabino. Bissos de outil Belgique. Nga comme on a papa Chocho. Naza coordonnateur il y a plateforme et rassemblé l'association il est belé au yapoto to travailler là ma maman Gisèle bon mon papa jadi pe voilà mon papa la maman Gisèle pasteur trésor lo après ngai il est pas un moko ya association mapenda no c'est-à-dire que to lobaki to yoka isango na bino to lobaki to koya kota la bino balobi ba kota la pe ba tuma po pambate nde bomoni o to memeli bino et puis balobi su ndako ya maka pa ezanda elo na ina balabino kaka bozana bakambi o ba kamba bino mwana mayela za mwana oyo ayokaka lelo peut-être oyebite okomani mais na nzambe bokoma bato ya minene ba futur ministre ya mboko eza bino nana koloba amen nana yebika kosala mutu ya mbongo lobi nani ayebi ke abano voyager lobi amen. Amen. Voilà, yango toye kotala bino, toye pona bino, tozana bino. En tout cas, merci na bakambi ya institution oyo, musala bozo sala, mufuti nango eza nzambe. Biso ata mokili to kofuta me, li futi yango ezara ya tamuke. Mais on nzamba pesara nde eleki motuya. Encore une fois, bozo sous-estimé te, boza ba Samson, boza bano lobby ba ko simba mboko au Congo. Bino nde lobby bokoye bako tangisa batu bino nde lobby bokoye bako kamba batu mena yango na sepena eloko moko tango to koti ndenge bo bandi na kozongisa lokumu epa ya nzambe poso sans nzambe toza eloko te wapi pasteur akambi biso wapi pasteur komono nani yo pasteur Dieu yoka kombo obetela pasteur Dieu moko pasteur Dieu koba kaka na kobanga nzambe koba kaka na olendisa baninga siko nazo pesa parole et pas ya pasteur Trésor Louze moye za pasteur to ya poto ye ba ko transmettre pe moi onction outi na ngona Belgique to betel ne nzambe maboko makasi. Bonjour. Est-ce que ça va? Non, nazo kabino bien te bol makasi. Est-ce que ça va?
Yesu aza moko mokonzi. Boloba na simana Yesu aza moko moko. Ye mutabate la kabiso, ye mutabate la kabino, ye mutapesi bino pema que tokuta na lelo apesi biso nyonso pema na bomoi. To beteli Yesu maboko makasi makasi. Na linga na yebisa na moninga na monga moko azoyo kanga. Bible ezobisa biso laissez les petits enfants venir en moi. Tolongoli na nos images à orphelins, mais tous une image à laisser les petits enfants venir en moi. Nenge bozawongo bozali ba personnage bozali bato oyo nzambe azelaka, nzambe alingaka asala bolamu mingi na kati na bango. Tango bozoko la boyeba ke bozoko la bozabino moko te. Tango boza kolamuka na tongo, bozo passer ba journée na bino. Boyeba ke nzambe ya lola azo bate la bino, azo bakse la bino, oyo ba papa la bino a mokili, ba koye kopé sa binote. Bible sa biso que je suis le Dieu des orphelins. Et dans le psaume, Bible sa biso, même si ton père et ta mère t'abandonnent, et zo ba ke ata papa pe maman na yo atiki yo. Donc ça veut dire les personnes qui sont vivantes, ils peuvent nous abandonner. Papa pe maman o bazan bomo ba ko otika biso, mais nzamba ko sala nini akolokota biso. Alors bana o bazangi baboti. Ce qui est dans nzamba zo lokota bana o baboti bazali. Et bongo bana o bazangi baboti. A combien plus forte raison nzamba zo lokota sous bango. Yango yo muto ozo baki nazala papa te, nazala mama te o mikosi. Parce que oyo aleki ba papa na biso mosuni, aleki ba papa na biso physique kombo na Yesu Masiya. Ye muto abatelaka, ye muto apambolaka, ye muto atombolaka. Biso toye kotala bino kaka lokola bandeko na bino. Mais papa o aza malamu, oyo asalaka bolamu koleka kombo na Yesu Masiya. Donc présence na biso eza pour la koyebisa bino que batu o bazo lakisa bino, o bazo batela bino, ba uti pa nzambe, bazo transmettre bino bolingo, pe boboto, pe ngolu ya nzambe, o bokokai kozongo libanda te, mais à travers bango nzambe a opé sabino meilleure vie, a opé sabino enseignement malamu, boye bakokola na kobanga pe kopesa bango respect. Est-ce que boyo kinga? Donc boza awa balakisi na bino, boye bakopesa bango respect. Bazo pesa ton na bango pona kolakisa bino kotangisa bino. Mwana malamu akenda liboso za mwana ayokaka. Mwana oyo akolaka na lipamboli eza mwana oyo ayokaka mikolo bazoloba. Biso toye kopesa bino ba cadeau lelo, mais bango ba opesa bino cadeau ya koleka opsi topesi bino lelo. Amen. Bango bazo pesa bino ba cadeau koleka opsi topesi bino lelo. Biso toye kotala bino lelo, mais bango batala bino mikolo nyonso. J'aimerais vraiment que biso nyonso to betela balakisi na biso maboko, balakisi abana na biso maboko. Alors, ensemble avec maman Gisèle na papa Jadi, tozo betela bango maboko po na bolingo balakisi que tozwa eloko akolia lelo. To memeli bino moi eloko akolia. Moi eloko akomela. Na kolinga tango kolia yango. Zambe la biso apambola biso lisusu po lobi tozonga. To yesu to kosunga bino. Amen. Ata biso to royate me ba oba koyela sima la biso ba yesu to kopesa ebele. Et tozo souhaiter que bana obaza awa lokola moto na Nzambe papa Jojo lobi ba ministre ba bima awa, ba avocat ba bima awa, ba médecin ba bima awa. Bana la biso babala, babota, Nzambe asala bango ngolu ba mula bakoko na bango. Qui dit amen avec moi? Amen. Donc, namoko naza a nazali licencié, Nzambe apesa nga makasi aussi sa classe. Nazo so pape ngolu wana likolo na bino ke bosi sa ba classe na kombo na Yesu. Na beta ka musique na yembela ka Nzambe, na sopi pe ngolu wana likolo na bino bo beta musique pour na kombo Nzambe, bo yembela Nzambe, na terre kombo na Nzambe. La Bible nous dit on ne donne que ce qu'on a. Na pesi bino yango na kombo na Yesu. Amen. J'aimerais que le responsable pasteur assemblée qui awa aya comme ça topé sa geste pour isa bino bana, le responsable cadeau oyo mapenda no
bamemeli bino yango yo. Eco News. Je te donne ça, tu donnes à maman. Voilà. Ça, des lambas, chaussures et des bonbons. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Batotike maman moko expliquer biso ndenge les kaka, to e batandenge ni bala bazokola, to e bape ata ba demande na bino, bandeko bazola na biso à travers les réseaux sociaux. So vous avez des demandes, vous toujours aussi à travers la plateforme na biso, bandeko moso ba kokibe ko sunga bino. Vraiment ceux qui vont dans les kamwa koloba pour bandeko bazan Europe ba sunga pe bino. Vraiment exprimez-vous. Merci topesi nanu. Asbel mapenda. Merci. Mapenda no, merci mingi. Na ato basali. Tozana bana oyo babengani ba ofele na bafa abandonné. Centre e banda kala, banda 1994. Tozana ba osope babima ba osu babala bakena osu bazwa ba autonomie. Tozo continue kosala. Bana tozana bango ba utaka na leta. Le 24 commune bayaka kotika. Aye batiki bakeye etikali mosala ya centre sala. Kolia na bango, kolata na bango, étude na bango, ba soins médicaux nyonso. Ezoleka kaka ndenge mwana nyonso azana ndako na bango. Bana mibale to misatu bazala ndenge ni na ndako. Bongo ya komona ba oye baze ebele siko bazana 96. Ezala problème. Obani na kolia. Oyo okoma na classe. Oke kote ya maladi. Nyonso wana ezalaka pasi. Mutu amoni ke azana moya kosunga. Tozali. Ako kosunga. Surtout kote kotanga na bango. Kovanda bien sûr bazawe za esika na biso moko bazovanda. Mais kote kotanga tozana esika fixe te. Tozana arrêté école. Bako kotanga me esika kotanga ezate tozo louer pa ya bato. Ko louer wana ezo senga mbongo na kofuta ba professeur, ba enseignant. Soke ezangi kolo lopango azo menacer bobima. Donc to umela te pona loyer. Mbongo ezo mwana. Yango wana to sengi. O alingo sunga, asunga. Nzambe akopambola bino. Merci. Merci beaucoup. Toyo qui demande à maman. J'espère que bandeko balandi biso à travers les réseaux sociaux. Au bazar la montée maya kosunga, bakosunga. Donc papa je veux pas zawana, toroluka kotala dans les jours à venir. Qu'est-ce qu'on pourra faire pour encore améliorer par rapport aux études, par rapport à l'enseignement pour les enfants. Donc biso toyoki zamba sunga biso. Comme ça, dans les jours à venir, tous on va les sous-sous. Attends moi mouké comme mon nana pour répondre à la demande Nabino. Voilà, un grand merci. Merci maman Julienne merci maman Julienne no kanisi biso biloko na mabato ya kanisa osimi ya koleka moko kanisaka lisusu biso. Merci na ndembo otika biso biloko. Merci na ndembo otika biso biloko biso nyonso centre pénal isanga Christ pesi no merci botika te boyo continue pesa biso biloko nzamba pambola bino. Mama mapenda no vive nzamba pambola abakisele mingi ebele ya koleka atika ta yo continue ta biso merci.
na linga lo bal sumo na mobali me ba ya ba za na makula ba ba pasteur Dieu sana simbelo micro oyo za pasteur na simbelo sana balobi mama simbelo micro. Merci maman. Merci maman. Ndengo tindele sibloko. Nzambe apambula o abaksule bele kuleka. Merci. Nzamba pambula bino pa pesa santé, pesa makasi ko makatumene. Olingo loba? Napesi bino merci na oyo bosali. Napesi bino merci na oyo bosali mpona biso na acte bosali. Mingi baza nango kasi bino bokaniseli biso na acte mpo ewa ya kosonga biso. Nasengi mpona fondation na bino Asbel mapendano ekende liboso toujours konsa Nzambe apambola bino poso apamboli bino bozanga te kokanisela biso. Konsa nasengi Nzambe apambola bino fondation na bino ekende liboso nyonso ezalaki difficulté na fondation na bino na bafongola baporte nyonso ebano marché. Nasengi mpona o mama osoloba mpona ekole bon ekole etungisa biso makasi place ya otanga eza te donc même biso bana secondaire kutu oke classe te pesa biso te kutu fale tokende me moya okende eza te mpo bokende boye botanga te donc boke 12h bobima mpeka bongo botangi ate eloo te classe bande banda biso donc nano te tozwa cours ya français nano te tozwa cours ya maths mais toa bana secondaire en tout cas esalanga bien te fo balukela biso ata place mobo comme ça to bano Econews Télévision. En tout cas, te remercier bato nyonso ba soutenir biso na œuvre ya royana Kinshasa na niveau ya orphelin pour na kosala ba action na biso. Vraiment bolemba te bino moko bozomona donc pas ezali bana ba orphelin baza ebele mingi to sunga bango babima banzela to sunga bango batanga malamu bino moko boyoki na ba interview donc bana bazotanga te ba classe ezali mais ba minerval nde eza passé soki moko na moko apesa ta 1 euro to sunga bano yo batanga ta yata c'était notre journée d'action pour venir visiter les orphelins. Voilà, donc nous faisons appel aux personnes chaleureuses, des personnes qui veulent aider ces enfants. C'est vrai qu'ils ont des difficultés pour payer leurs études. Alors vous qui nous suivez, s'il y a moyen de participer par cette leurs études à subvenir à leurs besoins. Donc c'est ça leur demande. C'était une journée chaleureuse et c'est vraiment que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse. Nous allons encore revenir et donc là nous rentrerons en Belgique pour faire voir ce que Dieu vous bénisse. Bango bakosunga lobyo